Allo, allo. Batata bama bandeko topesi bato nyonso mbote bakolanda direct ya lelo ngai kobonanga Clarissa Kwala topesi ba mbote kuna na Dioso na Luango na Angola na Luanda na RDC Congo Mfa Congo Mavula Congo Mfwa Congo Brazza tozo pesa bino masanga ba vampire likite ekoti mobulu isange ekoti mobulu ba vampire o basu baboma bato na 1993 donc awa tozo pesa nani Ardos Masamba oya ningisi diaspora aningisi ba vampire ba video ekomi bato bakomi ko répondre na se alobaki ko bino bomoni bena apungi bomoni Roland Nitou, celui qui nie tout. Facebook na ye mususu yazali Nitou Kingo. Moto azalaka toujours hors sujet. Un manipulateur. Bato bazana na kati ya perversion. Bakanisi que tout tourne autour ya bango. Na banda nani na nani na banana Roland Levin Nitou. Roland Levin Nitou. Moto kanga manzakala. Oya zalaka toujours hors sujet. Sujet zali oya yo sujet zali ya sorcellerie oyo zanango. Kokenda gauche te kokenda droite te vanda na kati ya sujet. Sujet zali sorcellerie. Bondoki oyo botama nango yo Roland Levin Nitou alias Nitou Kingo moto yo obimelaka Régis Mvumina Mutakala obimelaka bienvenue Eric Bandou Mutakala oko yo kanana parente ba video ezali wana na Brazza Paris Info Aristide mo BBC ayiko loba ke yo luka poste oya kozala député na kati ya le pool okenda kozwa mbongo wapi epa ya Sylvestre Osiala et puis so bakena na Western Union ou bien na Riyad bakomona kuna ndenge nini okenda kozwa mbongo sala fond de commerce na yo vanda na kati ya sujet yo Roland Levin Nitou celui qui nie tout. Vana na kati ya sujet zali sorcellerie. Bondoki na yo se monisami. Yo zali mwana ya yulute. Yo ozali mwana ya yulute. Tata na yo zali nani? Tia ba photo ya tata na yo na sima na yo. Vana na kati ya sujet zali sorcellerie. O basi ba ngbata yo na Régis Mvumina. O basi ba ngbata yo na Eric Bienvenue Bandou oyo yo yaka kokosa que Jean-Marie Michel Mokoko akufi oyo yo lingo sala coup d'état na Ferdinand Baou na colonel Simon Musunda o bati bino na kati ya colonel Simon Musunda azali wana na kati ya internet wana bazolo bela ndenge bino lingo sala coup d'état bino ozala champion ba coup d'état tikala na kati ya sujet yo moto kanga manzakala tikala na kati ya sujet zali que yo oyoka na parente oyoka na bienvenue malalute oyoka na bodrite bosali ba élection à lokuta wana nde sujet ni wana obebani na bato nyonso to bazaki na kati les indignés obebani na bango et puis les indignés bandaki na yote banda na wage akele tikala na kati ya sujet yo za moto lokuta et sujet ngo lisusu ezali nini ezali que tango ya kendaki na ONU ye Roland
Levin ni tout celui qui nie tout. Alobaki que botalanga na kena ONU parce que nazali français. Olobaki ndenge wana vidéo ezali ba vidéo yo moko olobaka yo olobaki ndenge wana. Olobi que yo kena ONU aujourd'hui visa parce que yo ozali français. Tikala la kati ya sujet, tikala la kati ya sujet. Parce que yo ozali mota lokuta. Maintenant lokuta mususu ezali nini? Olobi que ezali na bato oyo balinga ko assassiner yo et que tango bango bayaka ki na kati ya voiture wana ezali na ndeko na yo moko azalaki na kati ya ndako na yo e ndeko wana ko pesa témoignage. Te lelo tozozela témoignage wana nani tomoni témoignage wana te. Akis alobi na likola Braza Paris Info. Alobi que noko na yo komo na ye Masana. E noko na yo Masana wana ako sala na Sassou Nguesso. Tikala la kati ya sujet. Maintenant wapi plainte oyo lebaki ko yo ko porter Aristide Mobebisi plainte. Tikala na kati ya sujet. Maintenant question mususu bazo tuna yo que ozwaki 1800 € angana te ozwaki 1800 € te ozwaki 1800 €. Maintenant il faut pas poser ba tuna yo ba compte to ba tuna ba compte te ba ko tuna yo ba compte parce que ozwi mbongo ya batu. Ozali na lokuta te ozana lokuta te ozana lokuta monene yo ndenge ozali wana. Esiko osuki lokuta na yo monisami bondoki na yo monisami oso bebana na bato oyo bakota na kati ya balezandigne 242 nyonso tu elelo bandi kolela sikoyo ke bana na yo bakomi koloba na yo ke bako supporter lisusu te makambo ezoleka na internet mais qui cherche trouve. Maintenant ozwi yango ozwi mbata monene. Donc tikala na kati ya sujet olobaki koko répondre te mais yango yo répondre o craquer okenda kotala marabu to okenda kotala marabu te okenda kotala ba marabu mpona opesa nani? Mpona opesa nani? Yo okenda kotala ba marabu mpona opesa nani? Yo zoloba ke bazosala ba caricature nani banani bakenda ko like kuna tango BKM Ben Sabila ko sa ba photo montage na yo ya sala kawana. Après ayiko demander ba excuse na Clarisse Akwala. BKM Ben Sabila ayiko demander ba excuse na Clarisse Akwala. BKM Ben Sabila. Donc le kuta na yo Roland Levin tout et Moni Sami. Ok? Ozali na vrai lokuta monene, ozala complexe ya monene. Omoni lokuta mususu o bangbata ki yo ezalaki nini? Levan Valentin. Azwi mbongo na ya lakisi na internet. Yo lobi ke ye Levan Valentin alakisi mbongo na internet pona ba ko boma yo komi nani? Yo komi nani en complexe? Ozali complexe d'abord na taille na yo ozali complexe. Et puis ozali sous complexe parce que nini ba bota yo kaka yo moko. Oyebi culture te, oyebi art te. Ozali incapacité à répondre à la question. Ozali incapacité ya ko koma ba discours yo moko. Ozali incapacité wana ozala complexe wana nani. Et maintenant sikoyo makambo nyonso toko lobaka botala Roland Levin ni tout celui qui nie tout abimi na polele abimi na poisa suki nyonso ya mutu ese komi nyonso pembe pona kobukaka lokuta. Maintenant sikoyo na vidéo ya sali le 7 mai. Le 7 mai 2002. Ezala mwasi moko wana komona ye Emmanuel Manene. Manene Emmanuel. Okomi kuna que Clarisse Akwala asala kana sasute. Clarisse Akwala asala kana sasute. Clarisse Akwala komaka ba livre. Au moins ba vampire na ngwati. Emmanuel Manene. Yo esclave, yo ozali esclave yo. Ozali esclave.
esclave à monene. Clarisse Akwala sala kana Sassou Nguesso te. Yo yebi kaka Sassou Nguesso naba yo zale esclave ya ba Sassou. Yo zale esclave ya famille ya Bangesso. Mais Clarisse Akwala koma kabal buku na ye yango. Et Clarisse Akwala banda déjà mosala 2006 tala archive na ye yango. Abanda déjà de 2006 à côté d'internet. Avant 2006 ako sala déjà na ba DVD, ako sala déjà na ba cassette. Oyoki Emmanuel Manene. So ok na Facebook ya Abiba Nata oromona makambo oyo Clarisse Akwala azali artiste monene. Oyoki Emmanuel Manene. Wapi ba video na yo ozala video te. Ozali kaka esclave. Ozali yaka noki na Facebook. Yaka noki na YouTube, c'est tout. Yaka noki na WhatsApp, c'est tout. Ozali esclave ya Bangesso. Ozali esclave ya Roland Levini tout. Ozali esclave ya ba Denis. Ozali esclave ya ba Sassou Nguesso. C'est tout. Osuki. Maintenant sikoyo to leka sikoyo na Bernard Pongi. Bernard Pongi tongo midi pokwa kaka lokuta. Bernard Pongi tongo midi pokwa kaka lokuta. Et tongo midi pokwa bato bayaka toujours escroquer ke yo. Ba yo ba kwa escroquer yo combien de fois? Bernard Pongi ayebi géographie ya Congo te. Bernard Pongi ayebi géographie ya Congo te. Ayebi banani bavana kana kati ya Congo te. Ya ayebi kaka Bernard Pongi ayebi kaka le nord na le sud, c'est tout. Ayebi centre te, ayebi est te, ayebi ouest te. Et Bernard Pongi akanisaka ke lingala ezali ndinga ya moto te, lingala ezali ndinga ya moto te, ezali créole, ezali pona ba congolais nyonso tout. Maintenant qu'il arrive, Emmanuel Manene, yoka bien. Manene Emmanuel, yona Bernard Pongi, yona Roland Levini, tu bo Rolanda bien. Qu'il arrive, ezali ndinga mboka ndinga ya motote. Ezali lokola créole, ezali pona bato nyonso tout. Lari etikala kozala ndinga ya mboka ya motote. Donc, yo Bernard Pongi, oyebi te ke na kati ya Congo, ezala kanaba Congo oyebi yango te. Oyebi te ko ezala kanaba bembe zali bato yo ba guerrier o ba wuta ko bebisa misala ya ba Congo kuna na mbanza Congo. Oyebi yango te. Ango na pesa komba ba bembe mabe na mabe deux fois bembe mabe na mabe. Oyebi te ko ezala kanaba dondo. Oyebi te ko ezala kanaba kuni. Oyebi te ko ezala kanaba mboshi. Oyebi te kozaka na ba makwa. Isidora ya tonga azali momboshi te, azali momakwa. Akwa. Ezali peuple sawa o ba wuta kuna la Cameroun. Mbari ngwabi a wuta la Cameroun. Ok? Donc yo Bernard Pongi, yo Emmanuel Manene, bino boyebi te que bakoyo bazalaka, bamakwa bazalaka, bakoyo bazalaka, bamboshi bazalaka, bangangulu bazalaka. Wana bino boyebi yango te. Bino boyebi ka le sud na le nord na ngulu yaka na Sassou na Denis nda Bangesso na ngulu mako. Wana ni bino boyebi. Boyebi arte, boyebi culture te, boyebi loko moko te, bozala intégrité et pas bino ozali wana. Boyebi ka bondoki. Bozala la kata bondoki sorcellerie. Emmanuel Manene ozali ka la kata sorcellerie. Emmanuel Manene ozali na kata sorcellerie yo. Ozala kata sorcellerie. Oyebi arte, oyebi culture te, oyebi kaka, oyebi betata no te. Oyeba koko na yo te, oyeba tata mosi na yo te, oyeba ndeko no te, yo oyebi ka Sassou, oyebi Denis,
oyeba ngeso oyeba Christelle Sassou oza la complexe ya monene. Clarisse Akwala ayebi tata na ye aye mama na ye azana ba tata mwasi na ye azana ba noko na ye azana ba koko na ye azana ba nkaka na ye et puis angbati lisusu ba vampire oyo bazosa sorcellerie ayebi sorcellerie oyo ba vampire basalaka na yo Emmanuel Manene bosalaka sorcellerie botikala bozala intégrité bozali ba esclave ya bangeso tongo midi pokwa bangeso tongo midi pokwa Denis tongo midi pokwa Sassou tongo midi pokwa Christelle Sassou bino bozala ba esclave ya bangeso e bino bohuta wapi bohuta kuna na sud du Soudan Nchunda bohuta kuna na sud du Soudan angwana ba yebeli bino ke bisi nchumba ba esclave. Emmanuel Manene oyoki ozali esclave bisi nchumba ozali esclave. Clarisse Akwala yebi identité na ye aye marque na ye bino yebi culture te boyebi art te boyebi musique te angwana Ardos Masamba alaksi bino alaksi nani bino ke bambisi sumba bazaba nani bazaba esclave parce que tanga kala bato bako somba esclave Simon Kimbangu ayebisaka ngo alobi na tango ya kala bako somba esclave ba esclave ango bazali wana angwana Ardos Masamba yembi ke bisi nchumba bazaba nani bazaba popo bazaba wusa bazaba daome oyo bato bako somba ba esclave na tango ya kala. Emmanuel Manene suki dengo zali wana yo esclave ya bangeso yo moto ozanga tata ozanga mama ozanga batata mwasi ozanga banoko ozanga bankaka ozanga bakoko ozanga identité ozali esclave yaka noki na Facebook yaka noki na WhatsApp yaka noki na YouTube wana nani Emmanuel Manene et maintenant siko to leka sikoyo et pas Bernard Pungi ye azali nani azali motalokuta Bernard Pungi tikala la kati ya sujet et sujet zali nini yo lebe reporter Ardos Masamba plainte parce que boko linga ko batama que biso to ko landa kaka 1997 na 1998 Ardos Masamba le bilokuta Ardos Masamba le bilokuta na yo Bernard Pungi le kuta na yo 1993 botuta bato na beboka nakata diata e bino ba nibolek motobo kanga Pascal Lisuba pona atika ko éclore atika ko avancer et ça bino ba nibolek donc bozala ko ngbatama Ardos Masamba angbati bino nyoso Ardos Masamba ezali motoyo Jean-Luc Amania lobi ko na moni pêcheur wana ezali nani Ardos Masamba abina moni pêcheur wana ndenge nini akangi 20 crocodile et ba 20 crocodile ezaba nani e bandi na Roland Levin tout motalo kuta eleki na Bernard Pongi motalo kuta pervers narcissique et ke kuna na Olga Misutu eleki na Emmanuel Manene eleki kuna na nani na bato nyonso tout ba vampire nyonso na tanga ba kombo balufu lankadi Jacques bande ko ya Kongo mfa Kongo mavula mwasi moko abakisami komo na ye Emmanuel Manene oyo azali esclave ya bangeso esclave ya bomwanga oyo yebi identité na yete oyo abuka lokutela kati ya internet oyo yaka noki na kati ya Facebook yaka noki na kati ya internet akanisi que Clarisse Akwala azali yaka noki na kati ya internet botala ba archive ya Clarisse Akwala ngoyo et ya bino ezali te ya bino ezali kaka buka lokuta et maintenant siko bosuki maintenant question bato nyonso il faut batuna na Bernard Pongi
na Roland Levin tout ezali que bino bokenaki na ONU Clarisse Akwala yebi mwasi o babengi Olga Musutu Misutu te e boni mwasi wana Olga Musutu Misutu nana tikala kosala na Nicolas Dupont-Aignan te akomi koloba ko ya sala na Nicolas Dupont-Aignan tongwati ye maintenant boni ya kosala la Clarisse Akwala ba vidéo ngala tikala ko yeba yete na yebi te toza mama moko te toza tata moko te tozali nkaka moko te tozali koko moko te toza na banoko na ngai eza banoko na ye te batata mwasi na ngai eza batata mwasi na ye te nayebi ye te azali mwasi ya lokuta mwasi abukaka lokuta esikoyo azali akongbatama ebino nyonso tu bozali akongbatama ndenge bozali wana maintenant boloba sikoyo na mokili ke me boni mwasi oyo akoma okende kotanga kombo ya Clarisse Akwala boyoki riposte ya Ardos Masamba boyoki yango bozwi riposte ya Ardos Masamba mwasi oyo eza lokola Grace Luemba akekuna na le bistrol na drapeau ya vert jaune rouge atiela atoki alati yango akosa rituel na ye na le bistrol maintenant Olga Musutu Misutu ye sikoyo boye comme bango bazolukaka bato mpona Union des sorciers Congo bazozwa te maintenant fois que nosala rituel alata sikoyo drapeau yango oyo ya bango wana akendaka kosumbaka kaka na kati ya toilette nango akenda kosala misala mabe kaka na drapeau wana ya vert jaune ya bango ya Union des sorciers Congo wana Olga Musutu Misutu ayebi sens ya drapeau te ayebi art te ayebi culture te ayebi drapeau ezalaka nini te ayebi yango te alati drapeau akenda toilette ke mpona kokende osumba ke osumba na drapeau na bango wana ya Union des sorciers Congo wana nango sikoyo bakoma obunda sikoyo entre bango Roland Levin tout oyo ayebi tata na ye te ayeba nkaka na ye te me ye alandaka kaka nani alandaka kaka tata yulu akolata bato basutana barobe longo na bamukasa me wapi tata na yo wapi mama na yo tia bafoto na nsima yo moto alokuta yo Roland Levin tout omoni epa osuki okrake osali vidéo à 3 heures, plus de 3 heures du temps au craqué kaka ndenge Aristide Mobebisi alobaki que mais yo ozali na fond de commerce yo salaka au craqué osali 4 heures du temps pour koloba awa siko au craqué susu plus de 3 heures du temps pour koloba au craqué osuki wapi Jean-Marie Michel Mokoko akufa coup d'état na bino bongo sana Ferdinand Babu esuki wapi opi action moko oyo sali oyo simba ezate ozana action moko te oyo sala oyo simba ezali te sasunge so aza toujours ka wana ba résultat na yo ezali nini parce que eloko nyonso omona yango na résultat ezali ni ezali lokuta wana kende ko porter ba plainte kene o plainte o toko zela na plainte oyo kene ko porter na Aristide Mobebisi toko zela ka ngote lelo okosi le Valentin Makambu moto lokuta riposte ya Clarisse Akwala bozwi yango ya kafumbuka boyebi culture te boyebi art te boyebi te que lari ezali ya bato nyonso bokoma owelisa ke yoki lari ezalaka na bato moko abenga bango ko biso toza balari lokuta na bino soto leki na Isidore ya Tonga moto atikala kozala porte parole ya mokokote ako benda bato kuna 400 euros ba femban bino za ba femban esiko bosuki
na ba action nyonso bosubo sala yo Roland Levin ni tout oswana na bato nyonso tout wapi elimu swampa maintenant yo komo senga sikola banani basalela ba vidéo pona yo lokuta na yo ozana incapacité à répondre na ba question ozana incapacité à koma ba discours yo moko ozaka na lokuta komo lela ke mengana na lingina na ko le pona peuple na yo afanda kawapi et peuple ngo koma ngo nini muta lokuta ayebi identité na yete Jean-Luc Kamani asa le baki que bangbati 20 crocodiles na belefo misato et na kati 20 crocodiles wana Roland Levin ni to azana kati Isidore ya tonga azana kati Emmanuel Manena azana kati Bernard Pungi azana kati Olga Chemin Misutu azana kati Jean Lewis azana kati Eli Muswampa azana kati Fai Monama azana kati Mwenye bosuki et pêcheur ango ezalaki nani ezalaki Ardos Masamba et nani amonaka révélation ango ezali nani ezali Jean-Luc Kamani bosuki ba action nyonso tout oyo Roland Levin ni to asali nyonso tout ka ya lokuta akwisa lobi que noko ya Roland Levin ni tout masana ako sala kuna mota système et Roland Levin ni tout azali mota système Bernard Pungi mota système et maintenant si ko bon répondre na question oyo BKM Bengtsa Bilal alobibo alobi no moni général Daniel Mabika wana tata ya nani wana tata ya Gervais Birangi oyoki siko bangbati bino na place wana batata na bino wasi baboma bato Gervais Birangi tata na yo komo na ye Daniel Mabika et na 1993 basala nini et nani afongoli mpoke wana BKM Bengtsa Bilal et moto akwa étouffé BKM Bengtsa Bilal ezanani ezali Roland Levin ni tout celui qui ni tout wana ye moko mutazolo bango mosane ko étouffé ke bato parce que dolobaki que azali moto akanga manzakala Aristide Mobebe sayaka ko lobaka ye wana zo lukana ne azala sikoyo moto oyo ko remplacer noko na ye mantana oyo ko sala kuna kata système pona azala nani azala député à le pool asala en fond de commerce à Djourbambongo ma crocodile ya diaspora bokoto bayaka noki na kati ya Facebook bayaka noki na kati ya internet bayaka noki na kati ya WhatsApp bayaka noki na kati ya YouTube bokoto bosuki wapi na Olga Musutu bosuki wapi na Isidora ya tonga oyo azali akwa momakwa aza mboshite azali momakwa bosuki wapi na Tom Melvin bosuki wapi na Jacques Sokuya bosuki wapi na Ferreolo Bembe bosuki wapi na Jean Lewis bosuki wapi et moto a manipulé que sikoyo boye Olga Misutu ezali nani Bernard Pungi grand manipulateur monene pervers narcissique atiki mwasi nena ndako adwa basi mususu ba kofinga Clarisse Kwala bosuki bomone bosuki Ardos Masamba sikoyo afongoli mpoke nyonso l'homme de l'année Ardos Masamba afongoli mpoke ango nyonso sikoyo bosuki boyoki nanga lobi no Ardos Masamba lobi bomoni boyoki riposte nanga boyoki réplique nangai bomoni nda bobimi na mpwasa et soki bo sakane lisusu na ko répliquer lisusu na guitare bosuki nanga bozali wana et bino moko bolobi yango bolobi que bata mitema beza bata le sud bino moko bolobaka yango wana mais basi balakisaki déjà depuis qu'à la direction le sud bato basala bato mabe
Nitu, Kingo, Nitu, alias celui qui nie tout. Yebsala mbison tumi asa kufa. Tumi to yoka keli sute. Puisque yo yeba kandega nini Jean-Marie Michel Mokoko sera kufa. Yo motozali famille à bateau pendant yaka ko déclarer que Jean-Marie Michel Mokoko kufa. Bon on tumi a kufa. Yo Roland Levin ni tout. Celui qui nie tout. Ntumi asa kufa. Yo motozala ba coup d'état. Ntumi asa kufa. Bosuki likita la bino suki bosuki ndenge bozali wana batie bino na kati ya nzembo bozala kati ya nzembo lelo siko bandi kolela omoni bacaricature basaleli yo kokanisa ke BKM Bensa Bila nana kokenda kolike bacaricature bafoto montage oyo BKM Bensa Bila la ko manipule bino parce que BKM Bensa Bila la ko manipule bino a manipulé ba Emmanuel Manene wana nyoso babasio bazanga identité o babata manasima ko biso tozaba lari bino boza basio bozanga ba identité boyebi identité na bino te boza ba esclave o bo wuta kuna na sud du Soudan bo wuta kuna na Mali bo wuta kuna na sud du Soudan bino bantunda bo wuta kuna boyebi culture te boyebi art te. Et montant comme manipuler bino zaki nani BKM Bensa Bilal a manipuler bino et yo Roland Levin ni tout ko kena ko like lelo sukeli wapi o moni siko ndenge nini yo moko siko craquer o bani ko loba nini ko lingi su ba caricature te bimisa nani kenda ko sala ba kenda nani ba procès ya yona nesilité kenda ko porter Aristide Mobebi si plainte kenda ko porter Eric Bandu plainte alobi ko yoko bima motakala kenda ko porter Régis Vumina plainte ko yo alobi ko yoko bima motakala kenda ko porter baninga mususu wana ya les indignés 242 oyo ba kenda wana wapi ba mususu wana oyo bazwa ba mbongo na tango ngolondela ko ya ko manipuler bino omoni ozali vrai motalokuta ozali vrai motalokuta soki nga na bengi Alain Kipo parce que na lingi na solo na Alain Kipo mais yo sikoyo comme message toujours comme manipuler bateau que Clarisse Akwala benga ki Alain Kipo pona loba que pona nini ni tout azo répondre te n'importe quoi. Donc tout doit tourner autour ya yo Roland Levin ni tout oza la katia keti ya identité ba doit reconnaître yo parce que oza ni complexé le ko oza njuto mikende wana hein oza na besoin ba reconnaître yo. Donc Clarisse Akwala akoki ko swana Alain Kipo te mais so Clarisse Akwala zo swana Alain Kipo il faut kaka a solo la makambo ya Roland Levin ni tout motalokuta mais le kuta na yo c'est mon sama déjà depuis kala. Valentin Levan azumba on aye yo comme tiango autour ya Roland Levin ni tout allez vraiment complexé hote azumba on pas ko boma yo comme nani yo za moyibi ba passeport yo za moyibi ba slip obani ko craquer ba suri yo c'est ça ye pembe ozala complexe nani soki mota solo na Alain Kipo non ba ko sona Alain Kipo te il faut ka ba solo ka na yo parce que ozala kati ya keti ya nini ozala kati ya ozali président bandoki yo ozali ezalo kola Union des sorciers Congo maintenant yo Roland Levin to ozali président ya bandoki ya ba Congo ozali président ya bandoki obo pumbora na butu oyo tikala motakala oyo zala ba kalebas yo zali président wana parce que ozala kati ya keti ya reconnaissance ba bota yoka yo moko ozala kati ya keti ya reconnaissance angono buka kalokuta lingi wana angono buka kalokuta que ngana kenaki na ONU na kenaki na passeport ba français mais siko bosuki wapi na bena pongi
et Bernard Pongi le couteau na yepe mon saki que soki Roland Levin tout aye awa bana onu parce que ngamu to na salaki ya kana onu maintenant les lois wa siko beaucoup mo lo basiko makambo ngondenge msusu bo mo le couteau na bino alors siko yo boye ba action na bino ouais ba action na bino parce que ba action a Clarisse Akwalangu ezali ba action a Clarisse Akwala ezali et so boke na Facebook a Clarisse Akwala bo mo ba action o ya salaka mais ya ba action a Clarisse Akwala ezali ba résultat lango c'est-à-dire ko ça l'action mais résultat ezate soki botuni Bernard Pongi abandaki nini kazala mindoki o nazala be vitré o biso to saba démocrate o ngana zala manifeste asuki yo action yango ezo simba te et comme ezo simba te maintenant il faut ba luka basi ya kufika Clarisse Akwala mais action ya Clarisse Akwala ezo simba parce que ba résultat ezali ya bino ezala ba résultat te et puis vous allez toujours hors sujet ba action na bino ezala ba résultat te ba action ya Clarisse Akwala ezala ba résultat ba action na bino ezali na ba résultat te ba action ya Clarisse Akwala ezali na ba résultat différence ya ngana bino ngwana et biso na bino toza nkaka moko te toza koko moko te toza mama moko te tozali tata mwasi moko te banoko pe moko te na ye bino te bino pe boyebi ngati donc botika obuka ka lokuta bozwi ba réponse ya Clarisse Akwala bomoni ba action ya Clarisse Akwala ndenge ezali et yo Emmanuel Manene esclave ya Roland Levin tout omoni ba action ya Clarisse Akwala yango bomoni ba action ya Clarisse Akwala yango et bino moto bozanga batata yango omoni ba action ya Clarisse Akwala yango yo bato bazo mona ngo ezali awa o ba action ya Clarisse Akwala ba action ya Clarisse Akwala yango donc ezali a bino te oyo elongo moko ezate mosala bino nini loba nana yemaki use band aleba chibulu Roland Levin tout oza chibulu na chibulu parce que bako yemba bino na banzembo combien de fois Bernard Pongi bako yako escroquer yo combien de fois Bernard Pongi bako yako escroquer yo combien de fois bosuki sikoyo bosali wana bosala kosuka esclave ya bangeso esclave ya bomwanga esclave ya badeni esclave ya basasu